toyebi déjà match oyo eza ya 3 bi basi ba kotisi bi basi ba beti biso déjà mais biso tozo kende kaka ko présenter kaka donc totika makambo ya lukumu tant toyebi ke tozali na point faible ezali tant oyo congolais nyonso tosangana pona Congo ezali tant oyo ba opposant ba fande bisika moko ba yokana pona bolingo ya RDC biso nyonso tokoleka oyo so comprendre ndeko nanga ya Nick et politique soki akei ka oyoki kaka za na Nord Kivu aza soit na Sud Kivu yeba ke retour na ye ezali ke atiki déjà bandeko na ye baboma ba congolais. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, vous savez bien. Cette émission, c'est Showtime, votre émission, une émission de divertissement, l'émission toujours qui vous permet à découvrir Showtime. Merci. Congo France pour la information nette et claire à travers Congo France pour émission la bino Showtime tout sur la belé. Merci beaucoup parce que vous avez toujours au Talarabiso. Mes condoléances na maman Adèle Yombo. Ou au Tiko Koufela Ndegonaye na États-Unis. Ou au Tiko Koufela Ndegone na États-Unis. Vraiment, Nzambe Azanaye, la famille Mobimba. Le long, cher ami fidèle téléspectateur, toujours on a pas pité tout le monde belé ou ambo na biso. Tout le monde États-Unis. Maman discours à Kabila, tout le monde Rambouya. Batunde ba Koufela na Beni. Tout bête son nyos tout na papa pita. Auta musika na dirban ara toujours pour namboka na. Papa pita, bonjour. Bonjour ndonanga Yannick. Bonjour bandeko bazali kolanda biso skoyo. Merci mingi pona makambo ndenge nzambe azali kosala azali kobatela biso apesi biso pema lisusu mokolo lelo. Ezali ya kopesa na mutu nyonso te kasi soki na moni ndenge azali kobatela ngai nazongisi lisusu likumu epa na ye parce que belé bazana lisusu na biso te. Ba mususu baza nkata ba mort héroyo ba mususu baza nkata ba hôpital ba mususu baza nkata prison pona mawana ye na bulingo na ye alakisi yango liboso nanga yango pe na ye telema biso tozali to tabinga na lala kana mona ka Kongo na lala kana mona ka Kongo na obiki na ozoko kate il faut na kende okutana na ndeko nanga Yannick na bandeko bazali kolanda biso tomeka kosolola toyeba ndenge nini tozali kokendela makambo ya mboka ya RDC. Siko réaction nini par rapport à Mamba Beni ndenge ba kufi réaction ezanini papa? Sincèrement ezali passe na mawa pona mboka na biso RDC. Yannick ezali passe na mawa pona Congo. Ezaka chaque fois soki e politique nambe mwana ya Christophe Oyo akitina est yebake kokozalaka makambo moko ya mabefu salema. Et politique soki akei ka oyoki kaka za na Nord Kivu aza soit na Sud Kivu yeba ke retour na ye ezali ke atiki déjà bandeko na ye baboma ba congolais. Ezalaka plan na bango balingaka boule na ye bisaka yoke et politique nambe kozwa pouvoir na ye na bandeko na ye ba Rwandais batuchi ezalaka ke bazana na posa ya kokata mabele ya Nord Kivu na Sud Kivu na bakomisango et comme soit République moko boye soit bakomisango parti ya mabele ya Rwanda. Sikoyo depuis à côté na pouvoir depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui calcul na bango nyonso ezali kokende na mai. Siko baye komona ke ndenge calcul na biso ezo kokende na mai to sala nini to bando boma ba congolais bobomi ba congolais butu lobi oyoki ba Rwandais bakoti babomi ba congolais lobi ba Rwandais bakoti lobi okoyoka nombre ba Rwandais ekozala na Nord Kivu kuna ndeko nanga Yannick bakozala ebele un jour bakotelema ya kolobake tomoni liwa boye ndenge tozali kokufa tozwi décision ya kokata mabele to récupérer mabele entre temps tellement MONUSCO ezali pe na complicité ya makambo yango parce que oyebi toza soki na combien de mille ba casque bleu na mboka na biso na tela ko yoka likambo moko te ya motu ya oyo MONUSCO azali kosala na RDC omoyi na ye comprendre que MONUSCO ta bazali koya na mboka na Afrique awa ezali ka RDC te tozwa ta Soudan MONUSCO azali wana MONUSCO bazali koya na ba camion minene ba camion na bazali koya nango ezali bazoya place oyo bayebi ke minere ezali bazali ko bundisa bazobuma batu bakolomboka omona MONUSCO baza wana batu baokufa bango bazoyiba batu baokufa entre temps okoyoka nanga
akoyebisa yo ke na nani recensement o bango basalaka ya lukuta wana nombre ebimaka ebele ezali bisika bato aokufa okomi na Kisasa bisika oyo bato bazali ebele nombre ya bato oyo bakendaki kuja role mpona kokende makambo ya maponami oyoki ke peuple oyo ezali na kati ya Kisasa capitale ya RDC nombre ezali muke kasi batu oyo bazali koboma butu na moi bamosusu azokima esika oyo okosandiki ezali insécurité menanga pesio imero nombre ya batu oyo ke basi bayarole mpona élection yo moko nanu ta ofandi omituni ke est-ce que nombre nanga oyo azopesa ezali barwandais bajarolaki na Rwanda ou bien ezali ndenge nini yango ezali pasi ezali pe tozali kotinda mes condoléances na ba famille oyo bauti ko perdre bandeko na bango na este kuna ya na Beni ezali pas ezaka likopa moko oyo lokola basalaka pona koboma Mamadou Ndala omonita Mamadou Ndala telemaka aganga lobi ata soki batu oyo bazali sima ya batu tokobeta basoda oyo tokobeta pe na batu oyo bazali sima na bango Mamadou Ndala zongisa lobi même soki bazali ke batu oyo bazakoti na mai bakoti na kati ya mbisi biso tokokota tokokanga soki ezali batu oyo bazali simango tokosala nini tokobomango yango muna Mamadou Ndala akomprenda ke en tant que nazali mwana mboka oyo il faut nabundisa nalakisa bango Mamadou abunda alakisa oyo akokaki kolakisa mais tellement na kati na biso trahison ezali makasi bandeko na biso baboma Mamadou Ndala bango moko baye koganga ngoke ezali trahison mais pona ba généraux oyo ya biso bazali komona wana omoni Kabila zangi ndeko Kabila zanga motema omoni makambo kongolais ba o sala lelo yebake e politique nambe mona Christopher ata ba mati ata bakiti un jour ba mende tout nyonso oyo akobando boma bango moko ezali comportement ya ba Rwandais alelaka nyama soki akufui soki mutu akufui alobi ke akimi musala donc ne pasi na mawa toza nango mokolo lelo ya bandeko na biso oyo bauti ko perdre bomo na bango na Beni. Merci beaucoup papa Pita totiki muke est pe tokei na New York esika pi Kabila akekuna na discours na ye alobi Congo Kinshasa eza kitoko alobi makambo nyonso eza kimia ata koloba tate mes condoléances topé un mot par rapport à battre na Beni ya betata lisolo wana te eza pona kozanga bolingo to eza pona non politique nambe iye mutu abomaki bango ndenge nini akotinda lisusu mes condoléances pas bandeko oyo ye utu koboma après azali kolobake nalobaki makambo élection oyo nga nalobaka abosani ke ezali force ya bakongolais ndenge tozali koya chaque jour boye ndenge tozali kotambola bato bazosala ba marche bato balali libanda pression nyonso wana communauté internationale tali que non ba congolais ba timbeli déjà makambo ya mboka na bango il faut tous s'initier muto par force et comme il lokola ezali bonne volonté et politique nambe pour asaisa élection na RDC donc pour na komona ke azali ba sabotaki na kata salango kotikali kaka ba venturier oyo ba papa oyo bakoti na ba maison satanique pour na ko sacrifier mboka na bango mais bazali kobosa na ke génération oyo ya bango et kosila bana na bango bakotikala bazali omoni eloko moko biso ba congolais tozali kosala lokola ke génération temps ezosila biso génération esili sima na biso tozotika bana te mais bazali kobosa na ke ba Boshabe ba Mende ba Ntambwe Mwamba yemoko kutuba yo na ba information vrai ezake azamona mboka peza te bandeko na biso oyo nyonso yebi ba professeur oyo ba titre minene wana nyonso wana omona ke bazali kosala pona tamu kuse mais babosani ke babuti bana même bana na bango bakima déjà bakenda poto mais un jour ekolakisa ke mutu na mutu aza na mboka na ye mundele aza mutu mabe akolakisa lo minu lobi akochanger face akoyebisa ke kotikala kozala na européen ya noir te ba européen bazala mindele bozonga na bamboka na bino mais ba génération ba boti na bino ba sacrifier déjà mboka boko kende wapi yango ngai nazali kokamwa to faut to telema nazali kobelela ba vrai combattant nazali kobelela ba vrai patriote que soki tolali Congo ekei tokomi na temps ya kolobake tozongisa lisusu bolingo entre biso na biso toluka ndenge nini tokoki kokomisa mutuchi ya Rwandais oyo
depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui mututi alali kwa koboma bana mboka. Merci beaucoup Papa Peter. Mesdames et messieurs, oyo tozomona Kabila komi kolinga ko rejeter présence ya ONU na Congo. Tomona ki ba journal la na bimaki Kabila lingi lisusu ONU na Congo te eza pona. Te so yebi ke balingi basalisa biso ba election moko boye ya tindika ba election moko boye mbutu ba election moko boye ndenge tozali koloba na yo boye ba machine na bango ya voler wana ezali koya ezoya na avion te ezoya na ba bateau ba avion mususu ba bateau mususu ekosukila na nani na Tanzanie ba machine mususu ezokotela côté ya Kenya oyebi déjà que Hippolyte azali mwana Tanzanie Tanzanie ezali place oyo ya kolela ozo comprendre malgré ça Rwanda mutuchi mais vi na ye mobimba asalango na Tanzanie taba machine wana ekokoma na Tanzanie taba machine wana ezokoma na Kenya na Tanzanie ezaka batu moko na histoire batuchi bauti na Ethiopia bakiti bakomi na Kenya wana batikali mususu o comprendre bakiti na ndenge bakota kiti na Rwanda ba mususu bakoti Burundi ba mususu bakoti Uganda ezali kaka bana ya mutu moko ozo comprendre parce que ba machine wana balobiki ezokende na ba port ya nini ya Tanzanie mususu na Kenya est-ce que ba machine wana ta ekokoma na Congo boko yeba nini ba che na ba machine wana parce que ba mboka wana ezali ba mboka ya politique nambe yangonga nazali ko senga ke le Congolais ba opposa ba Congolais oyo bazali radical bo sangana ezali tan oyo peuple congolais azali ko senga uni pona Congo soki tozangi Congo ndeko na nga ya niki tozangi bisika moko te na se ya mokili oyo zanga mai zanga eloko nyonso mekasi ko zanga bisika ya kolala te soki ozangi mboka oyo ya yo bakoko na biso bakufo batikili biso ba mabele wana mais comme génération oyo ezali génération to bunda to récupérer mabele ya bana na biso parce que nous malgré nous sommes ici mais mboka oyo eza bakolo mboka un jour yo yebi makambo ningi elekaka na mboka oyo bauti koboma ba Éthiopien bauti koboma ba Pakistanais bazali ko déclarer que bazonga na bamboka na bango bazana na droit parce que mboka oyo za mboka na biso te to yepo na makambo oyo tokutanaki na ngoli boso na biso mais un jour tozali appelé pour tozonga na bamboka ya bakoko na biso. Merci beaucoup Papa Peter Mukende batebele benga na poto balobi bazokanga ba Congolais pe awa na ba oma feza place ba renouveler mikanda na Afrique du Sud awa nazu ba appel ya batebele ba mama del Yombo ba mama ebele ya benginga na ba Londres wana passe ba otunanga ya niki ezani nezoleka kuna yo zali pe moko oyo représentateur pe ba Congolais na oma feza la biso ya awa ezakini na non normalement ezali tozana trois sortes ya mikanda oyo to vivra nango na mboka oyo kozali batu oyo bazali ko vivre na stati c'est-à-dire basi ba ndi million na mboka ozana droit ya kozwa 4 ans osali application ya carte ya ba réfugié à partir de cela oza komi na droit ya kosala application ya passeport ya ba réfugié oyo komema yo partout mais na mboka na yo bisika outa okokende te kozali batu mususu asambi a commis na ba niveau oyo par exemple bazali ko senga il faut en 75% pour ba peso statut o commis mamonsusu na 67 ba moni ke wechwe ba pesi papier moko boye papier ono ko bandaka ko zuaka après 6 mois au fond o bandako kende ko me représenter na Home Affairs après ko zali ba mosusu ya lobiki ya bimi mboka na ye ayai kuluka vie na Afrique du Sud mosusu a lobiki ngai ba yebisa ngai soki na komi na Afrique du Sud na ozala bien batu wana ba papier na bango ba benga ngo scra. So ba pesio scratch c'est-à-dire au côté là ko zo 6 mois te o banda o zo 3 mois ozongisi recours oyo recours dans 14 jours ozongisi recours na yo soki zongi bandimi yango ba ko peso de lisusu deuxième chance bayo kayo lisusu soki ba ko longola yo na nini scratch na bango wana donc makambo sambi ezanga mutuna makolo ba longoli yango ba e ko peso yo appeal dans 30 jours il faut donc se recours qui na la police ba tie ba cacher biloko ni ngona soki bango ba zui décision na bango ba lobi ke papier oyo to sepeli na ngote na ndenge osalaki déclaration na yo mba moko ta ozokende renouveler papier na basani ni bakangio c'est comme ça makambo zali koleka na Home Affairs ezali pe muto azali na statut 4 ans après a renouvelé 4 ans na mususu une année ce que consommer une année na 4 ans oyo zali koya au sengi résidence ta au sengi résidence pour otikala sikoyo na mikanda lokolo oyo ba sud africain ba opeso carte ya vert
ceux qui bango bamoni ke déclaration na yo osalaka na liboso po ba peso statut et c'est péris bango te ba robotelo lisusu statut wana so ba botelo statut ba ko pesa yo 30 jours ozongisa recours so ba moni recours wana bazana nango ba sepeli nango te ba ko yetango zozonga bazwi mikanda na bango ba yebiso bima mboka bazali ko bimisa batu bongo mais mikolo ezali bongo te jozo kendeka na home affairs po or renouveler document na yo ba yebiso ke na condition o ezali parce que tozali na home affairs ya Durban tozali na home affairs ya Pretoria tozali na home affairs ya Cape Town tozali na home affairs ya Free State donc pour na ba réfugiés nyonso en général tozali na 4 places oyo tokenda ko renouveler mikanda na biso siko na ba place wana siko ta yo koma décision finale e utaka na Pretoria siko na bato bazali na kati ya ba province ta okoti déjà que décision na yo basi ba bimisi bongo migration zo kanga yo mbamoko ba memiyo na la police après baki ba fanction na kata prison c'est comme ça makambo ya mikanda ezali koleka bongo na kati ya Afrique du Sud pe bazali kokanga batu ndengwana ezali ka congolais te batu bazali ko interpréter ezali école nyonso bazokanga ba égyptien bazokanga ba pakistanais bazokanga batu ya Bangladesh ba indien ba nigérien kutu tolo bate bango kutu na mboko balingi bango te pona makambo na bango ba drogue sikoyo ba komi na système moko boye po oleto kanga ye elakisake eza makambo ya ba drogue ba oteka gouvernement ya Afrique du Sud na Nigeria ekoki kozala bien te so il faut pas utiliser ngo basala ngo na bonya moko boye e bimaka ke eza makambo ba papier c'est comme ça que bandeko bazokokanga mandingo wana pe ezali message nazali kotinde pa ba congolais o bazali ko vivre na Afrique du Sud soko yebi ke mukanda na yo otambula kana mukanda ya 3 mois après ozongisi soko ki na home affairs meka kosola na batu avant okota na kati que ceux qui papier na yo zali mabe meka ko kendo luka bavoka à partir de cela bakoki ko meka ko présenter dossier na yo na parquet à partir à parquet bako ko sula mesure mosusu ni bako ko sala yo po ozwa mukanda ya motuya. Merci beaucoup Papa Peter mende siko ba Congolais ba souffrir libanda to mona ba ni bandeko mosusu ba zimbo kala biso pe notage okolo ba nina ba Congolais o bazon ndima machine à voter wala po bato baza masima nango balobi machine à voter biso to sala ngo kaka po na tamso Tshisekedi to mutu bo abinima yokolo ba nina bato ça sema ngai nazali kolobaka ke bandeko na biso ba opposant bozala na amour vers le peuple oyo azali peuple souverain bozala bolingo avec bato oyo bazali kokufa bozala bolingo ya bato bazokima mboka koza bato bazali na ba moyen libanda ya mboka bazali incapable ya kozonga na mboka na bango kozali ba dédouanier koza mère mama moko Myriam Ndomba aza na France alingaki amemela bana ya ba oyo bazanga baboti aza na fondation na ekuna mais na frontière azali ye biloko wana bautu kosalisa ye na poto po ye memango na mboka na biso akomi na frontière boye basenge $18,000 ozo comprendre basenge $18,000 pona ka biloko ye bapesi ya somba te ki alizo kindoko teka po azwa bénéfice likolo mais biloko wana ezali ka biloko ya fondation amemi yango ake kosunga bandeko na biso kuna mais bakomi na ba frontière na biso basenge $18,000 donc gouvernement en place ezali te tokomika na ba commissionnaire o bazali ko vivre tant oyebi ke mutu azali ko travailler salaire zakate ya malonga il faut attendre sa bana na université oyebi université ya mboka na biso ndenge ezali so ozana syllabus te donc le cours wana échoué baboti ya batu wana siko ezandeni ekomi bango bakomi siko oleya kosala musala ndenge singeli tellement mboka ezali na maboko ya bapaya nde ba problème tozali kokuta nango lokola ba conséquences yango nazali kosenga bandeko na ngai ba opposant oyo bazali na bulingo ya RDC to sala makambo na sentiment te parce que machine wana ata Jésus-Christ mwana nzambe dans le baka lisusu aye basala na élection yebake ekozala soni même kuna na lola bakokamwa bakochadari tozali lokola tozondima toyebi déjà match oyo eza ya 3B basi bakotisi bi basi babeti biso déjà mais biso tozokende kaka ko présenter kaka donc totika makambo ya lukumu tant toyebi ke tozali na point faible ezali tant oyo congolais nyonso tosangana pona Congo ezali tant oyo ba opposant ba fande bisika moko bayoka na pona bolingo ya RDC biso nyonso tokoleka
ozo comprendre ndeko nanga ya Nick mais Congo kotikala mais ba ndeko na biso bana na biso ba kotikala kokozalaka motuna to banda kotuna moko yango ngai nazali kotina message et pas batu oyo déjà basi bandimeli bango batikala po bakene na élection est-ce que bozali sûr avec machine oyo ya Shadari est-ce que to gagner élection ce que to gagner te kasi tozonga sima tokoma batu poto yeba biskani tozoko kende. Merci beaucoup de mon nakao kapena Kinshasa bazo boma ba jeune garçon ba jeune mineur pe ba jeune ba ko bazo boma beta ba massa si monsieur pe ba ko égorger ba on apo ba ko ba ba liboso ya ba force na habiter elo na ngo sala bomba ko mi ko boma lisu ba congolais na Kinshasa lisu. Bon, yeba ke génération mutu atika génération za mwana mobali la génération za mwana mobali c'est pour cela même ce que tali Bible Abraham bazali kolaka ye bazambe bazali koyebisa Abraham ke na kopambola yo na Isaac alinga pambola yo ata na Sara ou bien alinga pambola na mwana moko boye ya mwasi c'est-à-dire tant balobaka libota ezaka mwana mobali donc ezaka ke bayebi ke mutu oyo atikaka génération ezaka mwana mobali donc tant bazali koboma bana mibali bazali kolinga basi sa génération moko boye ozo comprendre balingi basi sa génération moko boye génération na et sala nini et sila ça bazo boma bana mibali po lobi to kotika kana bana basi ba Rwandais ba wende ko bala bana na biso ba Rwandais nde ba wende ko bala bana na biso basi basali génération changa ah de yango na bazo boma ba Congolais yango nazali ko singa les jeunes kino les jeunes katangé les jeunes kasayen les jeunes ba province nyonso bino nyonso bozali bola muka ezali tan oyo ya kosala ke ezali génération oyo ya biso il faut to la kisana monde oyo ke to lemi makambo ya kobomaka ba Congolais eza génération ya biso ya koloba ke to tamboli na bosolo na sincérité na kati na biso ya koloba ke nous sommes fatigués na makambo ya koboma ba Congolais bino ba mindele bobimela biso un Rwandais mutuchu boyebaka ke za Rwandais po bolingaki ke a servir bino oyo a servir bino depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui et koki botika mboka bakolo mboka bamema mboka na bango nazoti na message oyo et pas bande na biso ba opposa bolinga Congo Congo eza na kata souffrance Congo eza na kata misère Congo ezali na bisika na ngote yango ngai message munene nazaki nango lelo ezali ke Congo la zo sila mais bino bofandi wana daza ko senga lisusu Nzambe abatela bana mboka Nzambe apesa biso courage na makasi ya kobunda nazomi pesi mbote na ngai epa ya mama Chilemba na France oyo abengaki alobi asepelaka mingi na ndenge to défendra makambo mboka bango basi balemba déjà makambo oyo nalobaki ke talaka ngai asepelaka mingi na lobengi nazongisi lisusu Nzambe abatela mama Chilemba na France mama Nzambe abatela yo pona nyonso tosolaki na yo Nzambe apesa yo lisusu mikolo ebele na sia mokili na makasi malamu bozali kokanisela biso bato toyaka na ba media na pesi mbote lisusu epa ya mama Miriam Ndomba oyo azali na France lisusu Nzambe abatela yo abatela fondation na yo Nzambe akanisela yo ndenge bozali kokanisela biso kwa na pesi mbote na ngai epa ya son excellence Moïse Katumbi oyo azali kotambola ndako na ndako oyebi azalaki en Afrique du Sud bakutalaki na gouvernement en place abimi awo akei États-Unis d'Amérique et polite aza kuna ye pe akei pona kolakisa monde ke mutu azali koboma mboka yewe diplomatie Katumbi asali impossible mais vrai alakisi batu oyo ya mitema mabe oyo bazali kokanisila ye Katumbi azali boy enfin Katumbi alakisi oyo azali nango na kati na ye Katumbi alakisi bolingo na ye vers le peuple congolais Nzambe abatela ye abakisa ye sagesse na intelligence na pesi mbote pa Francis Kalombo na pesi mbote pa mama Mado na Dallas na grand frère Marcel Kasongo na pesi mbote epa ya Rachidi Oscar na Belgique na pesi mbote epa ya basala Nzambe Pasteur Albert Mputu na pesi mbote epa ya Pasteur Paulin Mwewa na pesi mbote epa ya bana Nzambe nyonso oyo bazali kosambela na minute oyo pona élection soki koya parce que na yebiki élection ozalate na 2018 awa na pesi mbote epa ya basala Nzambe nyonso oyo bazali kosambela na sincérité nyonso na pesi bino pe merci ndeko na ngai ya Niki na tonton Lucien ndenge boyambinga na pesi mbote epa ya Didi Pumba
courage na musala ndo na mobali musala ne eleki tout sala musala na yo botika kokota na ba polémique moko boezanga tina ezali temps oyo le peuple congolais esengeli to sangana poto tonga mboka na biso ekende liboso. C'est nous les jeunes oyo to komema mboka liboso ezali ba papa nyonso balemba lemba ote ba komona na ba mikolo oyo nzambe longola bango na sia mokili génération oyo ndi génération ya lobby nzambe apambola RDC apambola batu nyonso bazali kolanda biso apambola ba combattant ba bokecho ya mbo ba eso apambola mutu nyonso oyo azali kobuna na Congo na sincérité nyonso nzambe tozongisi lukumu epai ya nkolo. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Papa Peter Mukendi, combattant Makaswa Utimusika, na Durban, na KwaZulu, Nantal, Mboka, Chaka Zulu. Il y a format combat, il y a tellement pour mboka na bango Congo, il y a format pour na combattant pe ayaka awa toujours pour na pesa ba information. Merci de vous avoir branché pour la causer la information ya Papa Peter. Pe ba combattant ya ba congolais nyonso to so ma belé bomongo ebi bimbe bobo ki soki vraiment bo sepeli na émission ou ba réaction la binonde et ça Kitoko Makasi, merci beaucoup na tonton Lucien, Sima ya caméra, merci beaucoup na le boss jeudi Dipumba, Maman Adèle Yombo, En tout cas mes condoléances à Ote Kokufe la mutu na New York ande kunae, nzoto na ma epema na kimia pour boza batubele botala rabiso. Merci na tout boza ko réagir na appel na ba commentaire. Et ça la biso vraiment Kitoko Makasi. Merci beaucoup na Maman Mado Motema, Papa Marcel na Dallas, merci beaucoup na tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.